Ah oui. Papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de garage. Quand je suis dans le Mbote libota na ngai mbote na biso awa toza na Lemba na commune ya Lemba Salongo quartier Salongo toye kotala lupango wa kitoko oyo eza na ba porte ba locataire. Je crois que tozo mona déjà ndenge ezali donc eza peinture sika makambo to eza sika eza la quartier moko ya bien nde tolobi to na commune ya Lemba na quartier Salongo donc Lemba Salongo. Donc wana tozola kisa lupango na biso eza dimension nango eza 15 mètres x 20 eza lupango moko ya munene donc eza vraiment munene na 4 portes ya ba locataire awa toza liboso a tozomona lokola 2 portes ya liboso yango oyo liboso na biso na gauche awa oyo voilà eza 2 chambres oyo ya liboso a ya gauche oyo tozola kisa bino ndako ya soin oyo eza 2 chambres et puis topusana mwa mokie place babenga yango machine à laver ezali lisusu ndako mosusu eza wana ya une chambre moni eza na deux battants celle déjà deux portes toza na studio moko ezali et puis toza na couloir à place batandi bilamba so pusani mwa liboso place mama aleki wana oromona ke eza ndako mosusu porte moko eza wana et puis portail munene yango wana liboso na droite à portail munene bomona ndako moko lisusu eza wana eza studio donc toana 4 portes ba locataire 3 portes et puis na studio moko donc yango tolobi le pan oyo ezopesa biso revenu ya $500 le mois. Dans le bien, le pan où ils ont payé biso revenu à $500 le mois. Dans la couloir oyo, porte Moreza Libosoana, place Mozomo dans la gauche, porte Moreza. Dans le pan où on a biso oyo, ils ont entre deux avenues. Ce qui vous remarquer, place Totelemi Awa, donc Mir oyo, Nasima, avenue Moussous Ezali, ils appellent un portail Moria Moukié, Izawana, et puis Liboso Kuna, Ozomona, portail Yamunene Ezali. Donc voilà un peu structure, il y a le pan on a biso ndenge ezali, le pan on est propre, tout le monde a biso sur ma pavé ezali dans ma belle awa ezati. Tout bien m'appelle dans les bandes bomona. Voilà donc awa toza liboso ya le pan dans liboso avenue. Yango to boyi ko lakisa le pan libanda pour éviter ba marbe belé escroquerie comique moyibi comique to lakisi libanda te, to lakisi mbala moko avenue. Donc avenue yango yo awa toza na commune ya Lemba Salongo. Lupango eza na 4 portes à locataire revenu ya $500 américains. Lupango babandi yango na prix ya $100,000 à discuter. Donc dimension eza munene eza 300 mètres carrés soit 15 x 20. Merci beaucoup.